budala medu. Mama yembwana mana kule budala medu. Yugani mulamba ya yegeni mojisalo. Maba pade kubala kumeyi ndula gembwe daya. Wayo kapati ya natole wayo kama pepe ya koko. Yugani mulamba ya yegeni mojisalo. Apade kubala kumeyi ndula gembwe.
nzambe mutu akeli yango ezobima na kati ya mabanga po ete mutu amela kimi ezala yango nde mais sinon te mutu nde abongisaka lokola ngai pe nazali domaine ya kosalaka misala yango nde nakeyaki mai po batu bamela basepela bazala na ngolu ya nzambe yango vraiment mais lokola nga naza mutu ya kikwiti nayebi bango malamu te esengeli ke mutu oyo ya Carrefour akoka koya akwa koexplike bangai ngai nani oyo mokonzi oyo akoki stable kobongisela biso mai malamu mpona senga aide pa na ye mais yom de bongisaka ti bien mais ngai nde mutu nabongisaka nazali awa papa lipasa yango no nasengi aide botende na ngai parti ya mwa nsima po ete nakoka kogere mai malamu bato bamela na kati ya mboka Carrefour yango nasengi aide na bakonzi oyo ya Carrefour baza na Kinshasa bakoka kotindela biso aide tobongisa mai malamu bapapa bazala na kimia na bana Tonde poto zo saboe zina gi komonde kufa yangana zo mwato zo sala kaboe pona pasi ezine ekufa mwaye totika mbila ekufa ezate tozosala po tosunga bana na bafamille izine ekufa tozwaka poso te yango nde tozosala traditionnellement tozokobalisa yango na ndenge na biso po tozwa olie tozala manke aganye bafamille moye bika eza te alors tolelaka mingi izine na biso ekenda bafamille ntango biso tokoli na bambongo ya baizine ya mbila oyo tala mbila ndenge ezokufa awa tosuka moye ezali soki mokili ebongi babongisela biso bazongisa misala bapapa na bamama bazonga na misala oyo tozalaki kovanda dans le temps bato batangi na babiloko oyo metala bambila ezali bandako ya baizine ekufa totikalaka ndenge wana tala na mama na nga oyo oleaka evanda wapi mazo ya kolandaka makambo ya mbila atangisa bana je pense jusque là susi na biso tokóma nde esika chaise ya izine ezalaki mpo bomona mpe bandako ndenge ekufa soki moye ezali gouvernement ekanisa biso ekanisa bariabilité population esili population emoni pasi kotanga te pasi bio papa na bana 5 ozokoka kofuta te ngai pe para musala eza te sikoyo mbila oyo bango mundele yaki kobongisa ezini ekufa sikoyo mwaye tosala autrement des choses ezali te sikoyo mundele se akenda biso moko sikoyo bakongole propre tokoki kobongisa te tokoki kobongisa yango mais tokoki kobongisa yango po esalisa nation esalisa nation ede bakonzi bazali babongisi biso mokili biso tokosalisa misala pe bana batangi malamu Comme on a Blaise Mulube, nazali agent na poste affilié qui Congo. Osiko bureau na biso ezali awa. Na yambi bino po boya ko filmer la saisine ki Congo ezalaki. O ezalaki nini? O ezalaki dispensaire bâtiment ozomona ezalaki dispensaire tango izine ezalaki o ezalaki mais bureau ezalaki ya laboratoire. Place bazao kotala mafuta. Première porte dispensaire, deuxième porte dispensaire na laboratoire. Troisième porte ezalaki bureau ba cadre o bazao sala na kati usine awa. Bongo sikoyo. Bongo sikoyo usine ezalaki liboso awa. Awa nyoto zali awa eza na kati ya concession déjà parce usine ezalaki. Oyo bozo mona kote oyo mona miri wana miri wana kuna ezalaki place usine penza ezalaki ozo mona miri oyo mona oyo place usine bandele basalaki usine ezalaki awa e oyo ozo mona wapi ezali forage mai ozo mona forage ba mindele batikaki mindele atikaki forage oyo etika mai ezali ko faire fonctionner usine ezalaki awa mai yango oyo mabende nyonso bapanza toboye kaka bapanza susu forage te parce ezali mai bato bazovivre nango bato bazomela bato bazolambela bana bazosukola bamiri wana ozomona kuna ezalaki nini oyo baza kobenga esika baskile kuna ozomona likolo ya miri wana baskile ezalaki kuna bakamio eza kobwaka bamai bambila kuna
esika bakotisi yango awa na usine ti babandi kolamba yango nyonso usine nyonso bozomona etikala oyo etikalaka mai etikala maziba na kati usine kaka etikalaka mai ka ndenge wana eloko moko esalama lisusu te bandako wana bandako ozomona kuna wana kuna ezalaki garage esika bamécanicien babandi kobongisa mituka garage na bango ezalaki kuna liboso peut-être ezokende garage ezalaki ya bamusicien bamécanicien ndenge babandi kosala kuna garage ezalaki foto oyo ozomona bafoto wana etikali wana ezalaki garage Kuna garage. Wana kuna garage ba mimi bana uzomona zaki garage. Le garage ba mituka baba so mituka zana pan de bazako bongisa ngo kote kuna. Wana bozomona liboso. Ebongo uzomona kuna oyo wana kuna zai ba miri wana ni bale uzomona wana ba miri wana uzomona kuna boto pusa na mke. Ba miri uzomona oyo msike pita yoyo. Ba miri wana uzomona kuna pembeni na mai kwa zai depot. Isika so ba barafine mbila banzika wana za kobima za kochangwa na saki wana osoki à l'époque bano bene batukutuku soki tukutuku eye ba charger ngo siko ekiti na musango kuna ozomona kuna musika na babambo ozomona babambo de Chine kuna poko to nzela moya kolekeza ti kuna babambo de Chine zaki kuna ezalaki na bisika bazako baza ba chauffeur net pompe essence ba camion nyonso bazako rabite yango station ya sika bazako zwa carburant ba mazout ba essence amituka o bazako sala presque la histoire na koko yeba ya usine oyo yango na wesa bino bozomona etikala boye ndenge babuka buka ngo etikala ka ba mire etikala boye na forage oyo lo na ko yebisa bino yango mais zaki usine moko vraiment compagnie usine moko zaki ya munene wa ekolisi bato bana batangi bakoma lelo ba musu ba député ba docteur ba ni ba voyageur musu ba kende ba poto eloko lelo compagnie ba papa na biso ba sali awa ba yeba kiteka un jour compagnie ko kufa mais ko mona ka mystique eloko mouvement ya compagnie ba mindele ekufi poli boso kala baza ko bengo HB Huileries du Congo belge lere ba mindele ba kei ekomi PLZ plantation les verts au Zaïre awa siko yo koma PLC plantation les verts au Congo siko yo koma PH plantation huilière du Congo. Presque oui, et le commande Wilza Huileries du Congo. Will Congo, pardon, Will Congo. Et qu'on fait na nini, faut comme na nita na nini. Awa ndenge ko ba ne il faut ezala ba ne ba 2000 ba 2010 hein, de biloko hein? 2010 n'est vraiment makambo nyonso yeko na suka. À 2010. Aya kusasa, yalenda kukusalesa,
ye mama mama wewe amutafula ni mama bilio mama wewe amutafula ni mama bilio mama wewe yatubili pango nuchingo mbechenji mama oye yatubili pango nuchingo mbechenji mama oye matomeka muchina ya menjibuna mama oye matomeka muchina ya menjibuna mama oye Madabela nenda pange muliga mama oye Madabela nenda pange muliga mama oye Ila nantamba bwana ngolo nyoto ya bana nani elele amekutupwa na balali hapo na ndila ukwenda kwa na bala kai Kombo na ngai Anatole Mbenga Anatole babenga ngai Loris Kotakareka mboka oyo tie rezawa ezali mboka ya PLZ to bandaka na Shebe to koti na PLZ to kota na PH siko na PH wana bon bapapa bakenda ba misusu bakufa to tikala kaka bana na kati ya mboka kovanda tozo vanda eza mboka na biso eza na maboko ya papa nani chefu Pambu Pamu mutu atalaka mboka oyo eza na maboko na ye ategelaka biso ba bloc banzete ambile eza divisé mutu na mutu tilera vandi ya wazana mwa parti na ye esika liaka ya banzete ambile ba misusu bazana ngote biso ba chômeur to vanda ki chômeur na biso misala ko sala ezate meto botami awa banda kala to zalaka na biso kaka awa misala ko sala vraiment ya solo part bambila oyo ezate do banda izine kufa misala izine kufa banda izine kufa misala pe kufa nango misala kufa to tigala kaka neti na maboko ya papa Pambu ategela biso ba bloc po atia ordre na vie na biso okay. Bana bazali awa bakoli bazotanga eri moko boye ba plomé bazali awa mais misala ezate toza na biso kaka ba chômeur to vanda na biso mais toza na kati ya bandako na bandako to vanda ka to futelaka te ezatege baya kosenga biso bambonga pari bango ba bloc to futelaka po eza banzete azamba ezali banzete ambila tozo azotia ordre mais na ordre wana to pesaka toujours mbongo to futaka mbongo siko na bato bazolanda yo okolo banini surtout bato ya mboka oyo bano babotama awa bakenda kenda bipai biso bapoto bani oyebisa bango nini pona mboka na mino ezonga nde ezalaka biso bana peletiler tozabwa donc na ndenge tozali ata ona zotambola ata na lisasa ata na poto soki na lobiki Kongo mwana PLZ wana kenda kala kotala sima kolobake wana mwana ya PLZ soko bango babwaka biso te batala pe na sima ndenge batalaka na sima bazonga lisusu vraiment babongisa pe vi na biso totikala awa eza na eloko mosusu te mais batala biso babosa na biso te bakende te neti mungu na nzungu mais batalaka na sima ntaba aza na bana azobetela mbula mpona bana na ye eza bongo merci oyo papa komone papa Mukonzi aza na bana kokola bazali awa bango tu baza kaka ndenge moko donc tovanda na biso ti ndenge tozabwa aza papa ye pasa na PLZ papa asala na PLZ batika papa boni basa na PLZ awa nakotanga pe bakozala pa même 10 bakozala mbala mususu 7 ou bien 8 bawana mususu bakenda banda sala mo banda nga chauffeur lo membunda ana kutula tia na membunda nga chauffeur bapapa babanotia moto na badongo na bamimbunda wana babanda oyo bano pesi dongo pelisa po ezine tambola papa bango oyo azwa pension depuis quand azwa ne pension te pension pe bima te mbongo pe bima te bambongo na ye tu ebungaka ndenge wana ba de compte final ezalaka te nini te mutu akopesa ye aza te balia bambongo wana nyonso bambongo wana nyonso balia yango soko bango wana baza kuna liboso babosa na biso te bazonga batala biso na nsima toza bandeko na bango donc toza na pasi bomona te meme to bandako ndenge bozomona boye tala betala banzo abeteke lala misemu na misemu donc lujingwa bien qu'elle veut malali ya mesu kisamu alole na tia bangasi ke na zulu mingi muntu akubaka yo na charge atulo na ordre à qu'elle veut
Papa, miki malade nge belaka. Kaka mesu. Mesu msanza mwana tia membunde. 0. Bandeko na biso na RDC na province ya Bandundu, Grand Bandundu, mingi bato Kwilu. Vraiment bomoni e bandeli ya Kikongo ndenge ezalaki na P17 ti ndenge eye kukufa ti ba papa bakumi ba mpaka bana babotami bakumi ba licencié ebele investissement kaka ebimi na kati ya plantation qui dit Kwilu ezali agriculture soki totali na agriculture mbile eza na kati mafuta mais mafuta wana lelo eza éparpillé. Alors réhabilitation o wana nani ya kosala eza biso kaka bana to botami na mabele oyo le temps biso toza na bapoto toza na kati ya Kinshasa na ba capitale tozuna bosu ba politicien politique tosala te kaka ya gouvernement mais toyeba politique euti wapi parce que nous sommes nés il fallait tozongela ba mboko oyo ya biso to réhabiliter misala bana o biso batoboti bazwa ba misala po yango nde kusunga biso metango bozokende bozokanisa nini retourne po mutu na mutu aza na mboka na ye aza biso nyonso toza batu toza na bamboka propre ata oza na Kinshasa me oza na mboka nature na yo ezali ata oza na Kinshasa osheza na Kinshasa me kanisa mboka bakoko na yo bazaka kuna me yo mutu Kwilu tala bamboka ndenge ekomi tala bandako je pense botali baninga bazolela biso nyonso toza na kati ya kolela solution nango ya suka ezali nde to bosala réhabilitation ya ba usine oyo usine ya Kikongo ezali usine ya Kisia P17 Kwenge P17 Lusanga P17 ba usine wana nyonso tozo présenter yango e bongo soki otali bien na kati ya ba usine wana bana ebele batangeka na mbonga ya ba usine wana mais lelo oyo tozali bafoué moyen ya kosala autrement eza te souci na biso penza ezali ya réhabilitation bozala na souci wana baizini bome fafa betu yo bome panza baizini bome teka betu yo bama bende mutu moshi kukwisa afa izini abaka mabende nani nyonso agweteka donc betu betike na mfunu fe mais benu yake kuna na bamputu benu vilave betu bampangi na benu baleki na benu kala beme kwenda kuna na bisalu ke samu na beto benu tala betu mpe na nima benu yindula beto benu kuvutuka diaka benu yidika mais kabeme kwenda kasa benu vana benu noa benu dia Kima mo sambo ta salama vena loger on a beto. Ya ime bela bonso histoire monument. Bete bigata la yo. Kana be metina ka bena kusa kuta beto aho. Kima mfuno. Okay.